Voilà, toza toujours na continuité na biso na Photoshop. Application na biso de Photoshop, double clic. Ok. Application na biso yango et s'apparaître. Na application na biso soki o installé pour la première fois, okomona et apparaître na lolenge o eza awa ndenge ya ngai elakisi préface boye. Donc on peut pas aller en français parce qu'il y a tant de gens qui ne se comprennent vraiment pas. Nde tozokende yango na lingala facile nyonso pete ya makasi eza te. Application na biso yango efungami. Apocalypse ndei nyonso pete ya makasi eza te. Oye awa na outil oyo omona soki application eza pour la première fois ba crochet oyo kozala te. Donc au fini awa na outil oyo na coin sima oye na ba crochet oyo crocheter yango tiango boye. Après au fini contrôle N avec monsieur cage oyo na ataki da ko expliquer bino déjà na vidéo elekaki. Au fini ok oye na droite na yo ofungoli clé oyo eza awa fini ok na expliquaki yango déjà na vidéo elekaki. Oye awa na outil de travail awa oponi outil oyo osalela nde osaleli oyo eza outil oyo tokokatela alors na niti photo tozwa photo mpona kokata on fini contrôle O naponi photo na wana kokata na zwi kwa exemple kwa oyo nafungoli ye abimi tokola photo abimi mokie il faut na zoomer ye na zoom toza na D toza na zoom ya plus mpona aya monene toza na zoom ya moins mpona akonda. Donc nga na utiliser zoom ya plus na utiliser na plus mpona na zoomer photo na nga amona na malamu mpona epermettre nga na kata sans problème. Na ye nafungoli clé na droite nafungoli clé oyo ok na ye na zwi outil oyo na misa bino yango nde tokopermettre biso tokata na zwi na banini esiko nsima kokata. Na fini na tie bongo na fini na maintenir alt nazongi nsima na lâcher souris na continue. Wana ndela pena chapeau ya photo na nga ndenge ezaleli mpona connaître erreur te singela na nga kaka na zoome mpo mwa visibilité ya bien ezala kwa nyonso pete ya makasi eza te ndeka na esa bino kaka ke tokotie bango jusqu'à la fin. Nyonso pete ya makasi eza te. Oh là 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 na connaître erreur une fois so ozosala travaux okutani na difficulté ya lolenge ya boye erreur esengeli yango ozonga arrière. Alors arrière wana eza te ke ozonga na libandeli non okomaintenir kaka na clavier na yo ya ordinateur ou bien clavier ya extérieur au fini contrôle alt au fini Z nde ezongi so arrière na nde moko ya malamu na rolette na ngai na sens ya komatisela ngai image mpona namona malamu esika api nazo pointe. Nyonso pete ya makasi eza te ndenge toyebisa bino ke tokotie bango jusqu'à la fin. Tokotie bango jusqu'à la fin. Apocalypse ndei nyonso pete ya makasi eza te ekatelika yango wana voilà koto lokola image eza nango na point nakoki kokenda nga directement nakepe directement lisusu boye pa boye na matisi rolette na ngai wana ndenge bozomona
oyo eza ekateli mpona badebutant. Débutant elakisi moto abandi sika, abandi sika nde ekateli oyo fo asalela nanu yango en attendant ti ya kokoma pena na maîtrise ya makasi. Nde tokosala mpe bavideo ya ekateli ya baprofessionnel moto amati niveau. Bozanga te kokomela biso na bacommentaire mpo te toyeba évolution ndenge bozo évolue. Nyonso pete ya makasi eza te, tokotie bango jusqu'à la fin teka toyebisa bino apocalypse nde nyonso pete ya makasi eza te. So komi na moment oyo faut sala très attention, il faut vraiment kokota na carré oyo ezo apparaître kuna okoti na kati okini mpona korelire nyonso mibale. Nsima nango ozongi na zoom, utiliser zoom moins mpona kozonga arrière. Après ozongi na application ya okata, ozwi application okata, ozongi na katikati okliquer clic droit, otia yango malamu na katikati, osali clic droit, oyi na sélection, osélectionne, oyi na ok, fini ok, ebandi ko briller. Nsima nango okei na outil de déplacement oyo na bisa bino ye azo permettre biso tozwa photo na biso tomema yango na fond na papier peint oyo tokosalela kodéplace ye. Naye na ye awa nazongi arrière jusqu'à fond na nga na lâché. Yo wana nyonso pete ya makasi eza te nde kaka toyebisa bino tokotie bino jusqu'à la fin. So osagrandir bongo nsima nango obeti enter. Voilà photo na ngai na déplacer ye avec fierté. Etikali sikoyo mwa ba épice mike na nsima so na changer fond na tia ye soki na pays nini, soki pays nini moto oyo azalaki mpe na aéroport en plein de voyage, toko changer mpe totie paysage moko na nsima wana abimi soki na mboka nini, soki mboka nini, soki place nini avec fierté. Mais jusque là tosuki na étape wana mpona leçon ezala compliqué te. Je vous dis tokutana na video oyo elandi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye.